Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe Kakandenge, Ganabino Tosorola émission. Nous voulons savoir, émission Oerataka, jamais na banda konabino, Ndenge Tosololaka. Aïe, Naboy Nanga Bakacher, Nyoso, Basangana, Babetangaï, Nakufa, Nalela Mama Fouide, Bobo Kuna, c'est qu'elle vous pousse. C'est qu'il y a moins de 2 ans. Aïe, champion local à Zakanembo Laïté, Azamo Kousse Makasi, voilà, dans la télé, Nazakana Moukousse. Ce qui m'a dit, na la chemise, boye, pena de Milibanda, c'est qu'il y a Luka invité, Wapi. Ce qui n'a pas qu'à soutenir, il y a plein de c'est que tu as un plateau en direct. Mais les gens n'ont pas Luka Nani. Maramonga Bandi, n'a pas dit no boye, Bolim Bissanga, moi, te déranger qui n'a pas de voyage, na Saki, les Makasi. Te déranger qui boni ba championner l'équipe champion local a éliminé ba image est-ce que ba ba image est-ce que bon na kende ba l'équipe tant bo mona la champion local ba image bande mba mba bilo pena ba caméra bilo ko na ndamba mba championnat ya tango esila qui déjà pe ba champion ba imaki na ota ko beta mbele solo ki moto za ki sentir ya ba féticheur za ki bongo champion li passa nde azo ki sentir ba féticheur pe moto za ki sentir ya ba technicien za ki bongo maître bidi il y a technicien. Car si championnat tu aussi l'appel sous na Moamba, l'autre à qui na funa, na ko pesa ndio résultat ya Moamba na sima. Ona lelo na boyi na ngai mwanda nseni ya zandika mama kona kufanela mama Fidi bandeko. Kasi na yeye wapi na changu. Na yeko sola na champion na biso moko awa. Kone sala bino bien makasi. Nani boso na yambaye na bandiko pesa bambote na ya Fedi ngoma le kutimie. Bien nga Prosper Bakine mwana dalasi ya tongo pe ya Fedi Virgito la Mokonzi. Tanabi bien Prosper na bi tel père tel fille Chanel Bakine. Aïe, na wote Brunette Lonzoka. Ah, nana Madeleine na yo ya Brunette Lonzoka. Na le la tona lo banini boko passe boko makele tout là. Bonjour. Voilà nani? Biso, nina bana. Bana changu. Nana mandela changu kwa woka makele kwa bisa na changu tunakabu. Tunakabu. De makila biso etelema. Na sina na banga wana na mabete bobo. Champion kala so la kamingi, champion kala lo baka mingi. Na yeko ya mamete bidibidi. Bote champion bidibidi. Ouais, bote champion local. Ah. Moni changu. Wepi ke kabu. Ne bala bike kolela bala ni mabaka ya kola biso za l'arabe biso chocho manda 3h 22h biso za l'arabe mais champion bilibidi webi okima remission na fa lelo kutani bosse passer la bango webi ne ozali bosse passer la bo ne bala non tu non deni santé. Ouais, ça va, santé sur bien après ba combat moi ba kiri ya ba hôpital ezalaki parce que combien avec makasi avec makasi mais cela combat le combat non on trouver des choses je peux bibi sentir les qui on a kilo sentir les autres on a kilo est-ce que au moins tu que ça va problème t'es n'éviter comme si dans le monde au bout des champions final pour nazaki na champion Goldberg au Betty champion Goldberg na Betty Goldberg l'homme de spire na Betty falo tala combat comme ça tikela kio abundi Goldberg combat moko donc eza pena passe na habité na ba championnat zo kende ba championnat zo mona zo kende ba mwamba ba nini otala apotala kombonga na bundi o mage ato buni pena baga ne fait que mutu moko tinela yango na téléphone naza nango mais o mona na kombe sengi vidéo population na ba konza ya click ba sengi vidéo ba télémisi biso vidéo pas 1 2 3 a gagné et benaki donc comment peine sengi vidéo okota la image zila na éviter ceux qui peut-être aux chance parce que est-ce que 5 chantiers de la championnat on dit ça voyage ça voyage mais mutabete 5 chantiers ye wana Goldberg na bete na la dimension il y a Goldberg avec 5 chantiers dans 2 minutes so yo bundi nayi maître yo la club le bana to beta man ba yo kali solo be oza club na wana club Vatican Nouveau Regard
Vatican. Nayoka haute tension, nayoka ya doba. Ni ya Petro Congo. Ouais, ya Petro Congo. Le Vatican. Ah bon? Le Vatican. Et ça là banakala. Na mikono ya DT52. Ah! Maître 52. Champion local beaucoup enza ndi. Dingi za la kaka beto batu bate. Tu mets dans le champion de Tchango na Bilitou. Avec sentir les pieds dans mon nez. Danger. Tu veux même encore de qui tu as ça dans zoya na opoto l'animal boye ba. Ozoya so kuta tika. Bino so ba animal a sala nini mwana mobile oyo. Animal. Na tana sentir ngo boye pa animal amona ngo déjà. Yo mona mutazoya muta compliqué muta tembe. Donc moto na tembe. Wa boya ba katia tout. Yeyo. Bidi bidi. Na si sota l'image wana ta ba pesinga sentir. Ye pa ya ki bosa tombo na sentir na. Alobi atombo na sentir na. Nga pena la ki se sentir na nga. E bise ko moni la zui. Bongama. Biloko Golbert amoni. Yo ezala ya makasi. Bonga beta ka ba Goliath. Yo beta ka ba Goliath. Nga ba Goliath, ba Goliath nga beta. De o beta animal. O beta be. Est-ce que bon, c'est le combat à Goliath. Mais dans l'équipe, la piste a attiré le malo. En bio, au comité au Sakana Tchango, on a eu 36 tours à Zaki. La piste a émis très bien. En bio, au Sakana Tchango, on a eu 36 tours à Zaki. La piste a émis qui est bidi bidi. La piste a émis. Il n'y a pas dans la Tchango. Il y a un voyage, mais on a un Kimi. Il y a des déplacements voyage mais ngana selon ngakimi pona na lukande bango la liste na ngako peta zalaki na bani banda sambi na beti de komba batie so match no Alaska batu yo sesika moko to wolela na beti batutu na ring na kiti na yebo komba demi finale na koti na beti ngana buleki la piste azate la piste na obete bien la piste na obete très bien propre pe na ko tele ba minute na évité commando c'est vrai dit bien à côté la piste ba mini commando bon na boya te na sentir na tika la ngomu tunyoso commando atana bundine di commando no bete kaka wana omwelo kwa na uti ko beta ye tokutana na championnat liboso wana na beta ki na eboye on a kutana na Golbert o Léopard ayo betanga nde Golbert akosa finale na 5 chantiers comprends kena bani masolo kala na yaka mais na multiple score technique na multiple score technique mais na kutana na commando ayebi na beta keka awa pe na kutana na ye na demi finale na betiel sus commando so munokota ya nini munokota ya nini na ebite na lo bati vato ke bomba mpona minute mzela mukemi makasi to bana ni solo ya club na yo sikoyo awa lelo sentir na club na dini bon est-ce que vous organisez pas combat ben oui vous organisez un combat club vraiment merci non na DT52 na PC Bambote place azali donc ba on est vraiment occupé bien 5 heures na longa parler na petit kuna entraînement na ye akata pungi na ye bamangu na terrain wana ngonza bato bayebi terrain ngonza bayebi bamangu asinga bi yo ko viser baathlète nyonso omona te yo viser kaka moto oyo oyebaka na titre donc seke ngai place ko championnat no ebandi te ngai na travailler na motema yanga na bunda ya Golbert parce que ye nazalaki na titre yango moi napesa merci mingi na DT52 donc napesi mpe champion lipasa bambote place aza po ye pa bimaki champion na kota baféticheur nazalaka mpe na club na bango nauta na espoir du Congo nde tana longwe Petro Congo na ye nango mpa na kota kingasani tu eza te na biso engani loka nayaka entraînement ya club na bino makambo nyonso ya club na bino nakomaka awa naki na sa lettre d'émission kuna naki na tiki na tante ye nakoma na nga déjà ndengaka nkini te tosololaka bien na bango donc tobeta lisolo mbangu sikoyo ya liwanza bon liwanza boyika liwanza tokotosala émission soki tozalaki yazoloba kaka apesinga baimage na te kuna atunduli yo lokwa moyipe bampuli donc atomolo
Ah, tombola bando na ringi. De façon bête les lilio. So na éviter. Ah, bien, il faut tourner la ngai muidi wana. Yenda ebisenga tena. Alobi. Tourner la ngai muidi wana. Combien de fois tu bunana et combien de fois si la bête a gagné un la par chance sur ma côté. Mais na banda ko bête et pe bandeli isuta. Bon, nga elo na oloba. Omoni fédération na biso. Pas me kempelo na osenga. Hein? Ya wili musheni. Ko da mboka, moi elo na osenga muke pona fédération na biso surtout nga de ma part biso ba technicien. Donc elo na osenga ezanini. Tout en a ring ya bien. Surtout ba corde. Ceux qui ba ring bene ya bien ezali ya ba corde ya ke kangama blo bene kemba. Ba biloko ba komistio ba sala kana nga mona ngolote. Ona ko sala na singa bokamo. Kombanga na liwanza ya kisomo. Mais ayaka na epe ya kachera bundaka. Mais que le kubi ba mpuli. To bundaka mais abetenga. Tanga beti boka baboya ka frappe abeta kinga liwanza na réseau beta kinga bokocha kumango wongona abeta kinga maganya kite même si nous zika maloba bandeli ya te bandeli ya kobeta après kobeta ngwa rere ya ki accord ngaso na chasser mutu na kendaka mbangu na corde na ya bogo mystérieux singa bia corde sangani boy merci corde Maringa Congo, ringa. Eloko na senga yango wana, biloko ebomisa nga yango wana. Tata combat ya Golda ya final oyo. Omona kena kendaki mwana 3e corde edindi nango. Aïe. Na comme le ramda mati awa, asoteneka awa. Heureusement prison na bitaki na kingo ne yaki na préciser betie mutu na se et puis vertige kaoyo sangwala. Ah. Sinon te na kanyete. Baringa ko mfeso baringa. Ringi ne loko ko mameli wanza. Bochela nga ringa bien na wabeta biwanda na wabeta pena bien. Yes c'est pena champion local au Vandi Boy. Ringa ngoyo en direct na wabeta liwanda. Mikolo na ina ndote ba kumbanyo so direct sur YouTube Mokili Mobimba etala. Bongo ninga na lingi. Ah. Comme ya lobby, nga pe na PC réponse. Na wala champion local oye pena na en direct émission en direct combat na beti liwanda na silisi na e omoni de Bessil. Bino moko e bozo yoka. Ngai te bobo champion local bundisa ba plateau yemoko champion de chango bidi na bango tout alobi ke abenga champion local liwanza kotoyo ye koto na direct wa kota munoko boli bitutu yango wana etali ngai te ya Freddy Ngoma mamote na place ozali président na wasenga ring ya bien nga na wasenga ring la bataka accord de professionnel talon yango na lingi ekende na tous les fédérations batatu na se ya fédération ba ring wana ya professionnel ba biloko nyonso omona ya mystérieux wana nga nde na lula nde corde nga na lula corde na côté tout nazali na bundaka mais na lula vraiment nde corde donc ça mon corde déjà bien na bunda na koseka na waseka na adversaire na wabete déjà angaye lui je m'appelle maboko ya Nzambe na lobato na lobate na kolobaka na fo lelo champion de Congo na bino eza lokamba symbolique et puis batu mayolo magera 358 et puis ba tout mayo abike ya kiparate na bana mike na banzinzi abeta so iba abike no lokola bino bato ba senti ko tena moko boleka lokola bino ba mpula beta bino ozomona combat ya yona et puis beroza ndenge. Bon, mes respects d'abord la champion du Congo, babote na yango wana, oza bina champion du Congo. Abi ya kiparate ya beta na ba technicien, na ba féticheur, nyonso ya situ. Biso te uti na école na e. Mais côté ko beta to boya. Oh. Ayebi bien qui est bidi. Papa. C'est là. Enon. Ada père nanga. A mutetela nga mutetela. Na uti na formation na club na ye. Qui au moins te pendant ba club différent. Mais côté ko beta na boya. Bino pe ba tetela bo mi non encore. Shakira mutetela. Oh, yo na symbolique. Na ko beta symbolique. Symbolique to ko beta. Yo pe su mutetela. O ko beta. Ah, bode. Bitumbe bana raté. Oyo nani. Na bituma awo ko mara awo. Na minute on a visé na nous. C'est qui ça ça? Liebo. Liebo na. Oh, Félix Liebo.
Ala da couper, voilà da couper. Disciplinaire na bango tout. Et na bi ala da couper. Wa bo ma batabari. Ah bon na bari. Ouais, on m'a demandé ça. Oh, ba uto puka. Liwanza ona beti makasa, ipa buga mtu kingo. Yepa buga abuga mtu kingo. So bino kete no wo bo ma tutu. Beza combat, to babi combat. Bo se biso peto. Yango to senga, ba bosso ba patron to senga boye. Pa meka ka pe ko ede biso. Ona ko bunda ya des fois na bunda na ko banga. Na ya boma mutu. Tana asa na bunda na ko banga na pe ostobere, c'est limité ba ko ngamo na poli. C'est ça. Bossa boss nga biso na ba assurance wana. Kendo za wana opola, o gagner, o kufa, o bika, charge ezali leteza ekozwa soin, ekosala boye, ekosala boye. Wana bunda ndenge bakati ameke bunda bena oza à l'aise na combat c'est tout. Et puis différence ezaka ke baringi na biso ezaka trop amateur. Ya mindele ezaka trop professionnel. Okoko bato bo ba ke ba l'équipe bino soko talibana bakati congolais bunda kitoko makasi. Soki bazwi baringi lokola ya baaméricain wana tosepe na kati congolais te biloko mosusu na oloba te boloba champion lokala alobaka mingi toki na lisola liyebi te liyebo ma liyebo tobeta lisola liyebi na yo na ye na terrain bo liyebo bon eza koma moko eumela te wana kunepamba oloba te change maso eumela te nde nini na wabeta ye mbango obeta na liyebo liyebo makasi liyebo be wabeta liyebo wana bana feli liyebo feli liyebo so akoti tiango wabima te liyebo esprit de mort wana bakombo sirno ezalaka ti ya bakombo nakangi mina wanaka na boye koloba nayebi te tangelanga nanu 5 catcher oyo depuis akozwa ceinture ntango obunda na bango oyokaki obundi vraimen bon bakomba tu na bundi ya pina te 5 catcher ntango obundi na championnat te oyo nabundaka bon bakatia bamwa mingi komana na migolba ye pina so na bundi na santa pena na bundi migolba oyoki oyo na kizengi ya liwanza wana pe mwa sava abeta na beta ye wana so ya kizengi ya liwanza mwa sava oyo na Felipe Liyebolobi wana ipa bundaka unako minimiser adversaire te babundaka baona bunda deja na yebi po babundaka wana meza na mutu moko mayagage ayaka na bachampionnat penda te mais Sokobrendo maître Sokobrendo abundaka mpe fort azala petro kongo abundaka mpe fort nga na ye mpe ezalaka mabe mais nabetaka ye mais nabetaka na ngai ye mais eza komba ya bakasi mwa moke chinois mpe azalaka na liberté boye mpe donc bakoma na nga mpena oyo nabunda na mona mwa makasi ya mwana le reste sans oublier Goldberg oyayi komba moke te bino nyonso amona bino te ngai nani comment nani maître soda oya kaluka amono te wa kutu te ye kute lote ebongo la pista yete lote ye longwa te la pista kota ekute aya nano mwa mamu musala na ye bon na kola na ke komba bulala ndika pona beta ina yo mona na boy tanga bakombo mbele kwa tala biliti muke tokende vraiment mwa mbangu tobeta na bisolo muke ya organisation ya club na bino wana micho club ezo s'organiser bien tozo préparer sortie officielle to sepelana na ceinture yango kala te awa to sepelana na ceinture au moins tato ya minga ya place musala ozomona casino lead ya lidik donc casino lead ya lidik mundele oyo sponsorisé nga na bakomba boss Eric Bambote place ozali ba bonjour beaucoup plus boss Eric casino lead ya lidik donc tozala bakontina biso place tasalaka pena yango oyo wana sala yango oyo nayebi te soki opermete napesa chef nanga mbote aya apesa baclete bambote bamonaka nalanga moko te ya mosala wapi
malheureusement, accueilli chef à déplacer. Là, ça on est au Qatar. En tout cas, malheureusement, à déplacer. Na mon équipe, on a qui n'a moi la moitié ou bien que la rose qui ah Charon Rouge. La Roche de Charon. Bon, moi bambote moi muke na boss Eric, patron na ngai ya Lydia Lidixonal. Place na Zaza Casino na si bon peut-être na salle émission. Donc club information que toujours préparé surtout officier à sentir tout c'est bien on a nous mais entre-temps bakatier bo préparer pour na yé. Na besoin bobo tolanga ngo bozwa ngo eza cadeau na bundi na zwa ngo na passe na bundi na zwa ngo na passe bomoni na nyoko mi mais na telemi na mesa boya osenga défi boya kozwa eza na ngo gratuit boya oya il suffit que makasi na yo yoya ka kocha mbongo te ni te mais so dans la passe pas kocha mbongo boss ba boss ba belé na les promoteurs ntété promo ntété président na ngazali na la boss Eric ba boss basé belé oyo baza ba ya Willy Musheni baza ba kocha ba mbongo yo poche bala ceinture yango yo na beti yo na zongi na bongo na ngana ceinture na ngai elo na sengi yango na mais tous les quartiers bo hésiter te ka ceinture na bino yango yo ya bino ngana bino ya ngate ya bino na ngana la sabino ka place na zali ola makasa ya kozwa oui je m'appelle Maboko ya Nzambe na komoko masuka quelques mbote et ça la biso bien makasi pour la tochité ouais moi mbote na ngala mingi te maître Papou le roi célèbre ba mbote na place aux ali coup de grand ne tombera jamais elle kin tozali elle chante maman Theresia depuis Brazza ba mbote na bosante Milolo la queen ba mbote place aux ali na Afrique du Sud donc apokadero ba mbote Casino Lydia Lidike ba Jofis bazali bato belé ba mbote lege belé kaka donc grosso modo papa na etu ya chango pour nzete ba mbote ya trop El Chateau ya Willy Musheni ya Freddy Ngoma Alino Kizaza Lydia Lidike ba mbote na ya ngwana Maboko ya Nzambe na chita na émission na kolobake est-ce que kombo na yo et comment maki awa landa biso chaque jour na Arc-en-Ciel télévision chaque 6h chaque 18h tozawana chaque dimanche na 15h ne ratez pas sur Arc-en-Ciel télévision na pesi bambote na baye basunga champion local na moye loko ai derikitola mokondi mwana Belgique tongo pena bosa tekoba Dienanga Prosper Bakine mwana Dallas tongo tel père telle fille Chanel Bakine ai Gwinete Lonzoka kasi na lobi mama mingi okende mbango ezate na lobi papi ndonga le voya choix ezate yena ngalo fudu ndasinga ba sportif tina suka na kosa kolomate mon colonel Chako papa Bosali kasi na lobi mon président Francky Diongo pena kosa koboka tous les équipes ya fédération ya catch congolais pour na angonde basa ke catch vivre ne bomo ne zo vivre pe na bosete ko babongo na bwa ki pasteur Brown Bomalika berger Etienne Boko Polo mama Lili Bwele Bokondi kasi na lobi boye biro tekini na mo mbako na obaka mondeje Tite Longi Bokondi na ya tongo mondeje papi Fala ya bien Eric Tola ya yango pe na lobi bongo Benjamin Mosiboni Weljo Yeyo Zike Christian Matissa, Jonas Maza, Miranda Joseph, Gianni Omoi mwana 12 ans na bangenge, ya mikolo, kasi, nazana chango, na baki bana nyoso ya chango kubanda maya njili, tin maluku, angoso modo na sangisi bilo. Ngai pe na mwana mabeli, eka nini zalaka, na baki ba wewa nyoso, ba wewa tu. Chango za ba wewe belende mwana bana komina kim, na ba wewe bele. Na komina kim ba wewe yakuna bazaka batetela, na chango ba luba. Na sangisi koloba Belamini Kamba Motema ya ciao. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makamba mwe bembide Titi Longi mokonzi na ngai Titi Longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga
na yebi ata makamba ceinture oyo mo connaît chaque fois à la présent pour aza présent kufite aza pe la fédération bango ne ba pesa nga ceinture oyo ta que champion du Congo so ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun na coloniser 4 na minute o ata bobo ingai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu bachanga na bino te pona ko beta bino mabe o nga sibolite o edimwe moto na ngenge o bachenga na lipasa o nani ça bandeko chaki amutetela nga na mutetela ti mais abi malgré sibolite ya noko nga na ko beta ye o mezate to welela kaka ya mukonzi po biso na mboka na biso do koyi mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba sibolite la reine Shakira et Yinda qui a koinda. Oh boy, nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit je m'appelle Maboko Yanzambe. Chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Dit ah, no bella bango. Na beti bana miki ya bato ebele ba innocent ya bato. Bozo kache na bimisi lobi boye ko che na champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na mwaka kache mo bimaki lobi. Bozo mateke bozo ko expose bana bato. Mukona ba mtu na ring ezali na solo ba na ebi ke gouverneur ya mboka na biso zotala bola l'émission. Bano bachanga na bango moko akufa bochanga na bato oyo bato wana mikemike dia na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shaki akutu yo bozonga na cuisine polambela ka bien